Voilà, que Dieu soit béni. Mbote na bino nyonso ba amoureux ya bonne nouvelle du royaume. Oyo wapi vraiment etombolaka kaka kombo moko ya sponsor officiel Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, encore une fois de plus, gloire soit rendue à mon sponsor officiel Jésus-Christ de Nazareth. Voyez muto a permeta ki ase que voilà nyonso oyo elekaki ezalaki pona lokumu na ye e tozongi lisusu lelo na cadre ya émission oyo pour que to partager maloba na Nzambe. Mbote na yo pe ndeko oyo vraiment odispose temps na yo ya kolanda video oyo, tika ete ngolu na Yesu Masia ezala partage na yo au nom de Jésus Christ de Nazareth. Tozo croire ete na moment oyo ya partage liboso na bino na ba Bible bosimbi, Nzambe azali kosopa ngolu na ye, parce que Bible lobi il est doux et agréable que les frères et sœurs demeurent ensemble. C'est vrai, toza ko demeurer ensemble par les liens de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi, si tu es de Dieu, je t'invite à la prière. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, merci pour ta grâce. Merci parce que hasard et pas inayo ezalaka te. Yo mto permettre ndeko oyo azali kolanda video oyo. Yawe na bomoi. Lokola osali yengolu alanda yango, je crois que bolamu na yo ezali partage na biso nangonga oyo o permettre. Zwa na yo nkembo, lokumu, masanjolu ezonga epai na yo papa na biso oyo zali kopeto la biso, kobongisa biso, potokota na nkembo na yo. Amen. Voilà. Encore une fois de plus, mbote na bino nyonso, pourquoi pas na souhaiter bino bon appétit, parce que Bible lobi l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc cela veut dire, si le Seigneur a permis que il y a quelque chose où ils allaient physiquement, voilà, zala pene sengo, parce que tolingi tolia où ils allaient essentiel, voilà, la nourriture spirituelle, la parole de Dieu. Voilà, vérité ou réalité, ndenge tozalaka na biso toujours terre à terre, tobetaka masolo ya ba réalité na ba vérité biblique o to soulevaka na motivation moko. Vraiment tozalaka terre à terre pona ko sunga bana na Nzambe oyo bozali répandus de partout. Vous comprendre yango que le Seigneur permet à ce que tozongaka toujours na katriaba exhortation, et je crois que après cette émission je vais aussi me cacher pour laisser la place na bande kolokola les frères Kanunu Trésor, le frère Roy, je ne sais pas, le frère Blaise Mpongo ou bande kumsusu ba ozala disposer pour que voilà bakabola grâce nabino. Partage rapidement tozosala na mwangonga muke o Nzambe asali biso ngolu na nzela ya video o ezali sur la vraie richesse. Oui, ensemble bien aimé, nalingi to réfléchir dans tozali kolobela la vraie richesse. Bomengo ya solo ya litomba penza ya motuya. Rapidement na invité biso nyonso lokola bana na Nzambe totanga na Luc, non, na livre ya Marc chapitre 10. Donc Marc chapitre 10, kuna tozomona histoire moko à partir ya verset 17 Bible et bisibiso boye. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bons que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point,
tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Verset 20, Bible Bissibiso, il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé les mains, et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les ciels, puis viens et suis-moi. Bien-aimé, et ça très important de souligner, phrase oyo, il te manque une chose, de souligner les sous, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les ciels. Puis viens et suis-moi. C'est très important de souligner en haut. Verset 22. Bible et Bisbiso, mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Tosukinano pour l'instant, dans verset 24. Bien-aimé, tozolobela sur la vraie richesse. Awa Bible etalisi biso ndeko oyo ya mobali azalaki na bambongo na ye, bomengo na ye ebele. Amoni Yesu alandi ye, ayebisi ye bon maître. Nini oyo nakoki kosala pona kota na bokonzi ya likolo. Yesu lokola azali moto kaka te, ndenge ayaki na mabele, il était 100% homme, 100% Dieu. Akokaki ko se laisser emporter na ba flatterie ton pe na ba belle parole ya batute à reprendre yenano. Pourquoi obenga ngai bon? Il y a seulement Dieu, voilà, lui seul qui est bon. À continuer, à observer ba commandement nyonso alobi oui depuis bolenge na ngai na observaka yango na yebi koyiba te, kosala ekobo te, kozongisa boye te. Tango alobi depuis bolenge na ngai, Yesu, Bible yebisi biso Jésus l'aimant. Yesu asepeli na ye, wow, c'est super. Na verset 21 au totangi parti na lobaki to souligner, Yesu Masi ayebisi ye, il te manque une chose. Donc, bien-aimé, il y avait plusieurs commandements, donc au pluriel, oyo ndeko wana abandaki ko observer kotia yango en pratique, mais ezalaki kaka na eloko moko na singulier oyo ezalaki plus important. La fois passée, na ebisaki bino d'une manière ou d'une autre, que ça soit des missions ou ils en a anglais, il y a dénonciation, il y a exhortation, il y a enseignement. Objectif principal oyo toza koyaka kosala ba vidéo kokende na ba site mususu ezali pour que to batela kondima na biso, to bâtir relation ya malamu na Nzambe, pour que tozala enlever. C'est ça notre objectif principal. Awa pende kona biso azalaki na oyo ezalaki nécessaire, yango ezalaki lokola bosenga na ye bomo ya seko, aza koobserve ba commandement nyonso. Mais Yesu ayebisi ye ezangi yo kaka eloko moko, kende teka biloko nyonso oyo oza na yango, pe zwa mbongo wana
kabola yango na babola. Bible suki kaka wana te, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les ciels. Puis viens et suis-moi. Donc, eloko ezalaki plus important, oyo Yesu ayebisi ndeko wana eza ke zwa bomengo na yo, teka yango, kabela babola mbongo wana, et puis okozwa bomengo mususu na bokondi ya likolo, parce qu'il voulait la vie éternelle. Waouh! Recommandation, Yesu asali quelque part peut tomoni promesse. Donc oyo oza ko posséder, alléluia, teka yango, kaba yango, mbongo ozwi, kaba yango, mais okozwa bomengo mususu na bokondi ya likolo. Bien aimé, tokomi na deux terrains. La fois passée, tu partageais sur les deux maisons. Aujourd'hui encore, nous allons permettre de mais car ça la parallélisme oyo nengete mezali sur la vraie richesse. Awa tout monde déjà richesse onde qu'on a biso azalaki nango en réalité devant Christ amoni yango pamba ke yango te muteza plus important. Teka yango mbongo wana kaba yango okozwa bomengo mususu na likolo. Wow! Verset 21 Bible ebisi biso, mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Waouh! Azalaki na ba bomengo penza ba grands biens. Bible lobi karate, il avait des biens, mais des grands biens. Donc cela veut dire azalaki vraiment motonambong. Tango yoki Yesu ayebisi ndenge wana verset 21 totangi affligé oyo eza kolakisa mawa ndenge motema na ye etutisami akei tout triste. Ndenge Yesu alobaki na ye. Verset 23, Bible eyebisi biso, Jésus regardant autour de lui dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de cieux. Bien-aimés, nous parlons de la vraie richesse. C'est vrai, parfois, mes frères, fortune, est-ce que vous en avez mutuka, vous en avez compte bancaire, je te dirais non. Ceux qui ont argent moko propre, aux sala, na voie normale, ou épargner, ou sumbi mutuka ndaku, ezelo moko ya malamu, parce que parfois, soko umeli na seya mokili, okozanga makasi ozana ngo lelo etango omi bongiseli na yo pendako ba faire eza eloko moko ya malamu. Mais awa toza kolobela la vraie richesse. Ndeko oyo abandeki observer ba commandement nyonso, mais ezalelaki ye kaka eloko moko ya motuya nde azangaki. Yesu ayebisi ye teka o nyonso za na yango kabela babola pe okozwa bomengo mususu na likolo sima na yango landa ngai. Tango ekomaki koteka ndeko oyo alobi non, carte est changée. Rapidement, nous allons lire quelque chose par rapport à bomengo toujours na Luc, na Matthieu, chapitre 6, verset 19. Pourquoi? Question tokoki komi tuna ndeko oyo azalaki affligé tope atutisamaki ayokaki motema pasi pona koteka bomengo na ye, kokabela yango na babola pe kozala na kondima ya kozwa bomengo ya likolo o Yesu Masiya alakaki ye. Bible yebisi biso boye na Matthieu chapitre 6 à partir du verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais, verset 20, amassez-vous des trésors dans les ciels, où, alléluia, la teigne
et la rouille ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Verset 23, n'a souhaité te souligner en haut, car là où est ton cœur, là aussi sera ton cœur. Non, j'ai mal lu, bon excusez moi. Car, n'a bandé le verset 21, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia. Donc, bien aimé, par rapport à passage au Totangi, tu dois comprendre que ndeko o azalaki na difficulté yako teka bomengo na ye pe ko pesa yango babola, tout simplement parce que motema na ye ezalaki na bozwi na ye. Miso na ye, ba pensée na ye, ba effort na ye, nyonso ya ye, essentiel na ye ezalaki na bomengo na ye. Or, na 19 totangi Yesu Masia mutazoloba, ne vous amassez pas de trésors sur la terre. Tout simplement parce que ekoki kobeba, eruye, tope muyibi, akoti, ayibi. Combien ya batu basali ba AVC surtout na mboka ya Angola par rapport ya shit ya dollar, avimbisaki compte bancaire na yem na mbala moko, bro, masolo échangé. Mais ko épargner ne na ute koloba eza malam. Mais ndenge toza kolobela sur la vraie richesse et loko oyo peuple de Dieu par la grâce du Seigneur na lingi to comprendre eza été kozala na mbongo mutuka, c'est bien. J'insiste, ce qui eza ya voix normale. Mais quand nous parlons de la vraie richesse, ce n'est pas ce que nous voyons physiquement. Parce que Yesu Masia a minimisé oyo ndeko oyo malgré Bible soulignait que c'était des grands biens. Aibisie teka yango, kabela yango babola, pe okozwa bomengo mususu na lola. Pourquoi lola? Parce que c'est au ciel que tokozala couronné na ba couronne incorruptible. Alléluia. Na ba couronne de gloire. Bien-aimé. Alléluia. C'est au ciel que récompense nabiso ezali éternel ezanga suka ekokufakate. C'est au ciel que tant Nzambe a déclaré yo bon et fidèle serviteur, a récompensé yo moyibi moko akokota kuna tepo aiba récompense na yo. Lelo tomona yango mutu asali kavo na ndaku na ye, abongisi mwesika moko malamu abombi mbongo, mais ba bombarde ndaku, ba terroriste, ba vrai miyibi bakoti, ba piller. Bien aimé. Partant de ces passages, nini o Nzamba lingi to comprendre, ya motuya eza ete vraie richesse oyo mwana na Nzambe esengeli a rêver. La seule chose oyo ezali important pour na mwana na Nzambe bien aimé, c'est la vie éternelle. Tout simplement parce que na 1 Corinthiens chapitre 15 verset 26, Bible yebisi biso, c'est na souhaité to tanga yango. 1 Corinthiens chapitre 15. Eko sunga biso passage oyo. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Alléluia. Ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Donc, en réalité, la vraie richesse, ce n'est pas oyo eza en première position toza komona na mokili oyo bien aimé. Na ba différentes émissions to meka ko expliquer yango que oyo nyonso ya mokili oyo yo eza na trois sources.
ya liboso nzambe akoki kofungolela yo baporte apermettre ete ozwa yango. Ya mibale normalement boye na loi ya nature osali orespecte baprincipe ozwi yango. Troisièmement okei na banzela ya molili ozwi yango. Mais la seule chose oyo ezali particularité ya Yesu Masiya aza kopesa na ba oyo nyonso bayambi ye, c'est la bonne vie éternelle. C'est la vraie richesse. Mais cette richesse, par rapport, il y a 1 Corinthiens chapitre 15, verset 46, ne vient pas en première position. Elle vient en deuxième position. Sikoyo, question eza na yo ndeko na ngai oyo yo oza kosala bato mabe pona biloko ya mokili oyo. Oza na jalousie, oza na convoitise, oza na cupidité. Après avoir possédé toutes ces choses, suka na yango eza nini? Awa tomoni yango ke ndeko azalaki na bomengo, mais devant Christ Yesu ayebisi teka yango. Cela veut dire eza pamba. Ngai na promettre yo oyo okozwa na bokonzi ya likolo. Bien-aimé, tango o tokomi na yango, soki bana na nzambe tondimi maloba na nzambe te pona kozela oyo ezali spirituel, kozela yango na motema moko ke yango nde moto ezali plus important pona biso, yango zomona bato bele baza kopase à côté. Rapidement nakopesa biso quelques pièges ezali ya première richesse otokoki koloba o ezali visible. Parce que to comprendre te thème na biso ezali la vraie richesse eza koya en deuxième position conformément na 1 Corinthiens chapitre 15 verset 46 totangi. Parce que elle est spirituelle. Elle n'est pas de ce monde. Oui, bien-aimé. Piège ya liboso tokotanga nango na livre ya Actes chapitre 5 kuna toza komona Ananias et Safira. Batu maloba na nzambe ezali kotutisa mitema na bango, bazwi résolution ya koteka babiloko na bango, bamapango na bango pe koya vivre communion fraternelle. Ateki aye na mbongo bakitisi na makolo ya bantoma. Mais Ananias na Safira pe na luyenge bateki lupango na bango ale bakamati ndambo mbongo babombi baye ba présenter ndambo na Acte chapitre 5. Pierre ayebisi Ananias, pourquoi makanisi ya mabebo na motema na yo yo kanisi eto kosi batu mokosi nde nzambe. À l'instant akufi ba jeune bazalaki wana bakie kokunda ye. 3 heures du temps après, mwasi ya mabe bokanisi bokokosa nzambe Safira aye. Toma Petelo atuni ye alobi lai moto na nzambe mbongo totekeli lupango yango wana. Yo pe bolingaki bulu na mobali na yo, tala batu bakundaki mobali na yo bango wana. Safira pe alandi ye. Et Bible ezo souligner crainte ya nzambe ekotaki. Bien-aimé, tozo ko comprendre yango ke tango toza ko poussa na pembeni ya nzambe, tango toza na kati ya makambo ya nzambe, tango toza pembeni ya basali na nzambe, soki mitema na biso eza attaché na mbongo, argent, monnaie, richesse première, oyoyo ezali voilà visible na miso ya batu, tokende musika te na nzambe, toko passer à côté. Voilà pourquoi nous parlons sur la vraie richesse. Deuxième exemple, toromona yango na 2 Rois chapitre 5. Kuna toza komona voilà histoire ya général syrien ayaki et pas ya prophète Élisée.
après avoir kosala ndenge Élisée ayebisaki ye, amoni loboko na Nzambe lèpre na ye esili, a proposé ba cadeau oyo ba biloko ayaki na yango, Élisée aboyi. Mais serviteur na ye azalaki wana Géazi. Tango Élisée akoti, nama bandi kokende na batu ba akompanyaki ye, abeteli bango shita sima. Voilà. Croyant que soki oza kobatama batu, Nzambe na likolo akozanga komona yo. Akei akosi nama, azwi biloko aye na yango. Kokoma kaka zozonga boye, le prophète, l'homme de Dieu, atuni Géazi outi wapi, wana makambo nazoloba na 2 Rois chapitre 5. Alobi nazalaki nanga kaka nzinga lokuta mwana ya Satana, bana ya kadi ya mpemba. Élisée ayebisi ye, ti mutu wana bandai kokita na punda na ye makambo nyonso elekani wana, mon esprit était là. Donc cela veut dire que Dieu m'a révélé ces choses. Oui. Tala. Désormais, lèpre ezalaki epai ya Nama, ezongi epai na yo. Bien aimé, lelo yo à cause ya imprudence, à cause ya cupidité, à cause ya foi, oyo eza kosala ete mutu a persévérer, amona oyo eza koya en deuxième position que ya mutu ezali plus important. Et belé ya ba prédicateur bazongi na babiloko basanzaki lobi. Nini o toza komona te, surtout na internet. 5 ans passés, 10 ans passés, Babylone. Temple ezali bisonde batu oyo Nzambe akufelaki na ekulusu. Nous avons reçu le Saint-Esprit, tozali ndako molimo santo, 1 Corinthiens 3:16. On a tous dénoncé ba construction ya ba bâtiment lelo comme ba temple, mais à cause ya cupidité batu batali ba pasteur wana malgré tozo dénoncer bango, mais baza ko prospérer. Ba mapango wana oyo baza ko somba wana ezana ba kombo na bango na ba livrer parcellaire wana. Mwana mai soko lali balale liyo. Bon, biso siko to changer yango kaka kombo to sakane la psychologie ya bana Nzambe ekomi appel de fonds. Apôtre aye liboso ya télévision. Nous allons acheter une salle, un bâtiment de réunion de prière, une salle de prière. Bazoko lokelango ba kombo bien aimé, bozala clair. Bosomba ngopona nini? Pourquoi pas bosomba ba terrain na ba bibwa na ba mboka mususu pe batu baza ko souffrir, botonga borfelina, comme ça batu nyonso bazwa ba accès ya ko sunga borfele. Vision ya kobondela na bandako esili. Oh, piège ya cupidité. Par la grâce de Dieu bien-aimé, nous attendons ce qui est spirituel. Alléluia. O ezakoya en deuxième position. Parce que toyebi ete ce qui est sous a récompensé biso. Alléluia. Ezaba couronne moko incorruptible. Ezali récompense moko oyo mutu akozala pembeni te asala jalousie tope azana pouvoir ya ko ôter récompense na yo. Bien-aimé, quelle est ta vraie richesse? Ebele ya batu boza wana richesse na bino en première position eza bana na bino. Voilà pourquoi ba chrétien lelo na ba moment ya ba matanga baza ko blasphémer contre Nzambe. Nzambo salinga boye pona nini? Mwana moko kaka mutu nazalaki na ye, yawe otiki ngai mokili bakoyeba ndeni ke nazaya yo. Obota te eko changer Nzambe na nini? Okufela te eko changer Nzambe na nini? Mususu pe soki azwi amoni ete bye. Voici chéri. Ebele ya ba prédicateur
tant bazalaki ba célibataire baza ko servir nzambe depuis babala ba veiller de prières ezalaka lisusu te. Je prie que le Seigneur me garde et je traite durement mon corps, je veille par rapport à babiloko nyonso afin que un jour nakoya na piège na yango te. Voilà pourquoi je vous bénis bino ba o bozali ko soutenir ngai na ba prière, na ba sage conseil na bino, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Bien-aimé, nauti ko pesa exemple ya Ananias na Safira, comment baza ko blaguer na présence ya Nzambe. Ngape nazala na yebite soki naloba victime, na yebite moni naloba. Parmi bato babenga ngai, il y a une femme, elle habite voilà l'Angleterre, précisément à Londres. Tout ça qu'on partageait par rapport à ma vraie préoccupation, elle a voulu toujours m'embryer. Frère, na tinde liombongo, na kopesa yoko, na zong sibo. Maman, préoccupation nanga ezali parole, mais yo posano ezaki oko sangai. Et abenga ali susute. Bon, je ne sais pas si elle a voulu me tenter, si je suis cupide. Voilà pourquoi publiquement, je vous l'ai dit ouvertement, naza ko poster ba vidéo te to funguli ba porte bande ko musuba ya côté à te que pour tozozela quelque chose en retour. Non! Même par rapport à ba projet otozanango, si vous ne nous soutenez pas, bobo ko soutenir biso boza à l'aise. Et d'ailleurs, faut parfois to lo ba makamususu parce que c'est la vérité. Moi, personnellement, depuis 2013 que j'ai commencé Vision où il y a vérité ou réalité, et je peux dire à 70%, et zangamoko, 30% zabandeko mususu balingi nzambe. Et nazana esengo ke misala nanga na sala katango na zui quelque chose, na dupliquer ba DVD, na louer sal, na bengsi bandeko tozongsi bo parce que bisonyo stozana posa ya ko puiser pe bénédiction na kati musala na nzambe. Mais tant yo ozawana apôtre, oza ko dénoncer batu mususu, mais yo moko osala kate, mais ozo vivre comment, mon frère, daddy, évêque, o légiste vivra par la foi? Non! Ozalaka na jalousie, ozana posa ke batu baza pembeni na yo, ba koma lokola yo te tout simplement parce que vivra na badon. Ato dénoncer dim, mais oyebi ndenge nini oliaka CCC, cupide, hypocrite. Bima na biloko wana mon frère, sala mosala, nzambe akopambola yo. Voilà un peu oyo tolingaki to partager na bino sur la vraie richesse. Cela veut dire ce que vous en loupang ozo sala, c'est bien ndenge na ute koloba ne bandeli, mais motema na yo ekangama na yango te. Bien aimé, Abraham aumelaki abandaki kobota te ntango Nzambe apesaki ye mwana wana moko Isaac. Alléluia. Abraham Nzambe ayebisaki ye te ke non naza koteste yo soki okomi na hotel na ko pourvoir na agneau. Abraham ayebaki kaka ndenge nazokende boye mwana oyo nde naza kosakrifie ye. Voilà. Bien aimé, les hommes de la foi que le Seigneur recherche en ces temps de la fin. Tout simplement parce que sans la foi, personne ne peut être agréable devant Dieu. Pourquoi ba jeune sœur rebelle bazoko ya na maboko ya ba faux frère? Parce que vous en avez confiance en Nzambe te. Otalaka oyo asalaka na ye oyo azaboye a Jésus kende kala mingi te ménopause ceux qui n'a raté ou eza chance à vie nanga na uta kolobango la fois passée biso to vivaka na chance te to vivaka na grâce mon frère ma sœur eza faveur imméritée. Donc cela veut dire même à ta médecine ba déclarer maladie ou eza incurable, même à ta balobio ménopause kiti na 18 ans na 15 ans na 20 ans. Yo attend à 50 ans, Dieu est capable de te donner ma passe, même triplé. Voilà pourquoi toi qui crains le Seigneur, ma soeur, ce que vous en avez besoin, Yakobota, je déclare au nom de Jésus, si tu crois, Nzamba pesa yo ma passe, moi na mon côté ma passe au nom de Jésus. L'essentiel autant bola na crainte Nzambe. Ekocha elikia na yo pa yaba na wana te.
linga Yesu azala ya motuya pona yo. Awa ndeko oyo a passé à côté, ba disciple batuni Yesu, ah, comment? Yesu a ici bon non, ce qui est difficile ou encore impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Yesu a eu les sous ko expliciter en le biete ezali difficile na ba o bazali ko se confier na ba richesse na bango po ba kota na royaume. Yo nini eza ya motuya po na yo, libala na yo, musala na yo, mombongo na yo, diplôme na yo. Mon frère, ma sœur, Jésus revient bientôt. La question que le Seigneur te pose, mon frère, ma sœur, quelle est ta vraie richesse? Si ta vraie richesse, c'est Jésus-Christ, demeure, persévère. Je t'encourage de marcher toujours dans la sanctification parce que un jour, alléluia, le Seigneur va nous récompenser. Bolanda, ba mama 100 jours ou tena ba musicien ou yo ba bungisi vision ba komi ko courir derrière trophée moi namboka ba payen ba ça la compétition boy ba yé tout simplement pour ba pesa bango ba enveloppe. Ils ont déjà perdu la vision du royaume. Prédicateur prêche l'évangile, sala musala soutenir œuvre. Si tu as besoin de quelque chose, prie le Seigneur. Na musala na unzamba ko pourvoir pour que ministère a pesio yo moko pe o prendre en charge, ou encore il sait comment il va susciter ba oyaye pour que o sale lanzambe na busolo. En tout cas, c'était important de partager avec vous sur ces petits thèmes, la vraie richesse. En tout cas, Jésus, c'est ma plus grande richesse qui revient très bientôt et il rendra à chacun selon ses œuvres. En tout cas, soyez encouragés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soki nzamba pesi biso lisusu vie tokozonga gratuitement tokoteya Yesu ti tokokufa ou soit kelelo ebeti. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans vos maisons. Vous allez encourager sala choix Yesu azala ya motuya ponayo au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bye bye.